Banzi Hollandi Hollandais Info crash mon avion au Salama. Donc crash Wani Salamaki. On m'a appelé. Il fallait qu'on un aéroport. Papa Tatuka Lombo na ma visa donc l'avion na. Oui, ça l'a crash, bah ça l'a dans 4 donc pour dire que. Léo. Salaire na bino fona tala mama tala yango aje ba ko modifier ndenge nini soki zaki bela ko ngakitsa mo mkepo tala to bandile makamba zero soki moi salaire zaki ko mata moi 1000 fois ba kitsa na totala ndenge nini to kuzula ali voilà o richesse mon bébé so monka voyez nabi muto azana droit ya ko sala eloko nyoso ndako ezanga immortel ezanga muto akufa te wana watika bitikete ezanga omoni mama bota yo na tata na yo soki bango bazaki na posa ko lire biloko ezika eza vie ya te eza masasi te eza pe bana na ngate non la risa no bébé to amba sali bato liboso nza masali merci maman tango nzamba sisi ko sala bato nde satana po Alexandre nzambe kaza satan ya solo mutema mabe abina nzambe zana na sala mutu wa mona ke ngabe na neti yo ayo sala yo bima obi yo ngala mona omoninga ndenge déjà na moni mikolo fona banda déjà ko kendaka na prison makala na ndotiki la ba prisonnier moi biscuit moi bombo pour kalater la mona ko sala voisin oh maman tant yo okota kuna ba blé yo te voilà makanisi mangai epayo zali Claudine Kapinga Yoti kalina bananga ikona kei mosala ngai Mobembo ezalaki nzoka ya sanza misato mikolo mileki mingi ezali kaka mikano meotaka na nzambe abesi nos pères spirituels Sylvain qui était foué Pascal Morabito c'est pour toi oh ma biche que je chante mon amour. Il n'y a rien de plus beau que de demeurer devant sa présence. Élevez-vous, peuple de Dieu. Élevez-vous, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez vos cœurs, peuple de Dieu. Ouvrez vos cœurs, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, délivre les captifs, il les rend heureux, il les rend joyeux. Et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh, et Yahweh. Jésus n'a pas changé dans les eaux. Il est mon sauveur dans le feu. Il est mon sauveur dans la folie. Il est ma délivrance. oui entrez Nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. berger shalom Shalom maman. Va te bien. même bien la commune Merci vraiment. berger boni Voilà maman. fanda Ah merci. la fin na olanda na fille ngai Bonne. bien papa to bonde yoki Merci. merci Seigneur na pamboli pour na visite ya mwana kati nisika papa po ete ndo bateli nzembo mbako koma eti nisika o
nazongisi matondo na mboka na nyonso tokosola kati nsika oyo epesa oyo lokumu na nkombo na Yesu Kristo tolobi amen. Amen. Papa Boni. Alors maman. Obi que kilt pendant dimanche na kitoko makasi hein. Nzambe pena mimonisaki. Ba chanter ça va s'améliorer bige koyemba na vraiment nzambe pena sur lokumu dimanche. Non seulement ça va répétition. Ceux va chanter le va améliorer bon. Ça va suite à la répétition, un peu musala ngo ya mwana moins que non. Baromi tina ba niveau ya ko CPCP tala l'église ndenge za shosho. Bato balingu toka ta même pas culte. Babosa qu'il faut pas somba bandako tout ça. Makasi. Na lité ya paix. C'est tout lité au pasteur appelle ça qui? C'est la foi. Ngile ko commissaire makasi boye. Kondimati. Oui mais tenga pensa qui Matiana pena passer à tei ponanga. Et tout chaque nga osaka na te place enfant na kiti wana. Mon homme tazo part nae. Normalement, tu vas en église pour nous part nae à se retrouver comme ça via mutu échanger. On avancer. Ndeni makamna bisoko papa, to comme na niveau il faut tout ça bacha pour la babiloko to kende kotika ba orphelin, pour la ONG na biso. Bon, on a la contact yango tout ça le dimanche prochain. Dimanche musikate. Après culte. Komi to bana mama yemo. Lokola côté kuna moi bano baza un peu abandonné wana na ba maman oyo bakoka même pas kufuta ba facture to kende pe ya on a préféré ming dimanche là ouais ça off maman moi le roi téléphone de soir chérie je suis là. Alors maintenant qu'est-ce que tu fais comme programme? Papa nous sommes dans la case. Non, il y a la mode. C'est bon? Ouais. Parce que il y a une voilà une femme d'affaires. Il y a une ça la school là de Dubaï. Mais c'est quoi ils ont un problème pour la seule camarade à moi qui est à Dubaï. Nani. Non, tu as beaucoup d'amis qu'on a eu nani. C'est pas on a vu camarade de Moko Azana Mobalité non pardon. On a camarade Azana Mobali na ye. Tu y bani. Azana Mobali na ye. Passe-moi si makasi. Passe-moi si makasi. Passe-moi si makasi. Voilà. Moi c'est moi c'est pas ça qui te connaît tu. Là qui te connaît tu. Moi si qui toko mobile bon mobile Gabi avec to ce que tu n'as pas ça là. Gabi passe. L'exception que non, va couple et ça va couple exemplaire, parce que comme on a mis parler basanti tout le monde Gabi passé bimana. Gabi passe. Rien. Gaba. Mais ça va couple Gaba. Faut changer. Nous ça. Parce que faut tout le monde encore toi. Bon voilà, tu vas tout le monde va faire. Ma vie. Non, ma vie même un couple ma vie. C'est fini. Il devait y aller mais bon, bon, ok. On va dire au soleil na bango na soleil na bango ku lobi ana bengi na zumo na neshidi bébé neshidi et c'est parce que maman to beta masola ba faire parce que maman alors net soleil na parce que moi makasi azo memanga Dubaï azo l'exander Dubaï ezali mais ba on ba zo difficulté mingi na ba container so ba zo biloko abombi na kata container ils ont vraiment pas problème là va foutre cher. Voilà c'est ça. Alors ngai na préféré Zalaboué na ke Dubaï. Oui. Mais oui, on a container na yé na ngwa. Na lo ba longo ba décharger l'eau nyonso ba kodis ça. Il faut qu'on arrange ça. Voilà, na so pas mon numéro. Na so pas. Il faut qu'on on fait ça. Ça bouffe une partie hein. Voilà. Ça bouffe une partie. Pas nyonso. Na ndap na ngamne we bani. Faut ne se mettre en côté kala ka bonité. Des potes. Oui, il y a comme kota. Le bal est comme ça. Il y a la kota. Il y a kolanda mama na sima. Kolanda mama te to la gato que to. Chauffeur à côté kabiso. Pas tout quelqu'un na jeep. Jeep na non que ça. OK na voiture, OK na on habite. Malero pour mes akuna nani na institut. Donc na ta na chiba mon na pe biso. Ya mwa bino mokenda ko tanga to kende la bumbano. Hein? Sur la voiture on essaie ça mon. Maman, omoni ba collègue na biso ya. So ba yi na ba voiture na bango. Ko na jeep le. Surtout ni crédit wa du monde na so aye. Aya kana ba jeep.
aka bon mne Michael kul koloba te Michael vma yaka bona chauffeur na ye ba utika Michael na voiture tala petit pa mne chauffeur na biso milika na Mercedes maman tout le tout était un chip comme maman pardon écoutez okende na Jeep okende na Benz okende na moto gizito nini yango ke bakisa ba yango ndezo bakisa ba pote il faut que bana bayebake baparent na biso babimisaka mbongo ya kofuta na ekole ça c'est un biso baparent tozozelaki bino bana bozwa résultat bokoma bien botala famille ya Zoro bana bazoloba français bien voilà bazokoma français très bien voilà otuna Rachel Alex yaka comment français mwana mkazo komelo lettre on s'exprimer bien mais bino awa ce n'est pas votre cas nanu bokomela ngate ni texto pambo na français maman écoute na texto ne boyebaka je suis S8 ouais je suis là boyebaka abréviation ne boyebi très bien mais écoute oui ba komaka bon mais il faut savoir que comme une lettre il y a bien il y a demande à Moussala il y a camarade na yon internet ko komela il est habillé mais ça vous ne savez pas papa tout ça arrêté pardon mamie pardon je bati ki biso kaka après chauffeur azongine pardon maman pardon on a lelo ka maman voilà ce qu'on est molimo kota tata na bino baluba orgueil fanta makila mwangwani yeso cheval que tika bino a traîner te atiki bino merci ngomena ke kuna pe na ke okuta ba résultat moko malunga maman aussi c'est la tour na ngai na super merci bye papa bye bonne journée merci pareillement oyebi ke il faut ta la chauffeur malamu na bana ça il faut contrôler le chauffeur malamu na soki chauffeur bani ko coopérer na bana ça devient mauvais oui kataki yaya na oki sikoyo nakendaki kuna yaya nakomaki nakutani mpe na mama na bango kuna mwasa papa na ye wana nakutani na bango papa kofingo bafingi ngai kobengano babengani ngai nazongi te bafingi ngai babengani ngai moyen te yango nazongaki na ngai ye pamela kozonga lisusu nakoluka kaka po talaka bibishi tokokotika ye bongo te mwana papa ne so ilelo oyo oza ndenge oza wana eza mpo na bibishi wana ya na okende luka na yoki na okende na okende luka na okende luka malamu zolanga mpe biloko nange pa John Ngela ya Fleuve Congo omemelanga yango vraiment atindelanga otinde yango epa Egide nakokende papa nakokende lokola naza na programme na ngai oke otika baorphelin biloko nde nakenda kotika ça va yaya merci merci je t'aime mon fils nzambe abatela yo amen merci maman merci papa mwana nga kaka boye moyen te mama Thérèse yango frère alinga balobi nde papa alingi obala te eza kaka longue histoire donc soki lelo mwana nga aza ndenge aza wana si histoire nanga boyebi bien papa wana asalisaka mwana ngai autaki kokufa nde sikoyo alobi naluka mwana na ye mpe moko ya mwasi atikaki nde mpo na récompense wana tala kaka malamu futaka kaka malamu o batela biso yango wana yango sikoyo efali kaka tosala ata mwa geste moko mpona mwana wana mpo tozwa kimia papa je t'aime sikoyo mpo makambo na biso wana epesi combien bamontant tosaki bakalkile bon mama na ndenge nasali bakalkile na ndako namekaki mpe kosala mpona kenda ti bamarché kotalatala baprix ya babiloko natombe omoi na bayui na faire ba $350 ekokoka ça va nazwa mbongo po dimanche sans faute papa wana mpe lokwa mpe mutuka eza na mutuka okuti bandami ndeko no atinda ngo esalaka otaxi akoma otuna na mama natinda yango mbongo mikoso bo mutuka naenda kosu te ekoma ekotama makambo ya nzambe bachauffeur mpe malonga baza te ata yo oyebaki ata mokumba papa na ngai nde moko oziango na charge osaka par tous les moyens mama moyen te salole
Chantier ya Paul. Chantier. Zamba. Naza kula chilo présenter kati mama so kilo présenter yelo. Zamba. Na lobi poto yo bana ndako yo. Qu'est-ce qu'il faut? Ya masa. Oui, ko sala ni ko ngana yo to bana ndako. Na lobi ya. Zamba. Est-ce qu'il y a C'est là non, c'est pas non. Na lobi so là to kana madame na yo. Awa, na chantier oyo. Awa. Est-ce que on a besoin de battre? Il dit je compte à moi de Ah oui, quand tu as au thème qui est de pour nous avoir na Oza na problème na. Oza na problème grave, problème sérieux na ngai. Laisse te dire hein. N'ébité. Mutu nyoso asala repa ya mutu. Il faut la consigne na patron na yo. Mais pas la bino na na bino niti na na ba niama. Je sais pas ce que bo andere ni na zo yebate. Asasi, voilà. Tala ba na yo. Ya masasi. Benga nazo comprendre niveau nini ya motema mabe. Obino comme na kata ndako. Ya masasi. Bona nini ya balesio nini? Eloko nini o échanger ya tokola ka boité. Tozanga misatu. Ya comme si ngazo ba kolela nous la ka ya kalum. Ya pona nini boye. O motanga kimete. Mwana obo menga boza ko tondwa. Obo fili en sous ezali ko ba singa gida. Lelo bazo mona na ba vimbi ba komi batu. Mais moi c'est ça faut ya munena libala. Koni boye. Yo ngina munena ndako na biso. Eza sens te. Na kuti libala na oyela munena. Pona botelia. C'est la reconnaissance maman. On a vu bien. Oye munene na ndako libala. Eza mabe. Eza mabete, eza malade. Mais c'est la reconnaissance. On y va même moi maman zo dono zo pika. O piki lo kasi maman ni na koloba. Ezali ya papa ya mwana oyo. Akoni konyo kwa matema. Pardon. Munene yo zo metela tolo. Munene oyo zo metela tolo. Munene via. Chérie na zo na expliquer de bono. Nana munene bien. Na munene bien. Samso tala na soni. Swanga nyango te. Na lobi munene oyo zali ezango ya ngai. Nana munene bien. Nzamba bayana ngai. Bonga bayana na ngata ba classe yo. Bonga bayana ngai. Merci Yaya. Merci ndongo lobi na ngai. Soki na yaki na mungu makasi ya limbisanga. Na azaleki na yo. Ye tuku kozala botiti wapi ya pasa. Mwana pinga ya kanisa bolingo oyo ya kalombo zaki na wepa ina. Kutala mwasi te. Ki mwasi mungu ya ko bebisa ka famille. Zote exemple, zote exemple pinata ya Evengwanda bandeko. Norland, mon sotonda boboto. Ya na baki pala ye ya. Oyo ko soka ko. Ona nini boye ya. En tout cas pona sele, aza ko tula. Omoni mwasi wana aza ko tula pona sele, sele aza mobali. Sele masasi, mobali ya vie. C'est mon mari. Oui. Ozui. Aza mobali na. Akomi ya yo. Akoma abanakala. Ya yo. Mais aza la famille. Mwana ko onyo elo kanga na lobonga na yeli ya. Na ye ko tika ye yo. Bobo akaise ko komisa atambola na wenza gabela. Soka kende wapi ya. Soka la libanda me kanisa. Ngaki. Mwana oyo atelengana. Na bomebo atata na ye. Ko bilo bozo tondwa na. Merci na tiki. Zana nous aucun droit. Zana yo. Bibis. Nazana. Nazapa. Baye bozongo sayo. Nga nazapa na problème na yote. Mais na ko sepela toza la diapason moko na yo. Netinga utu mama na yo. Nazapa na problème na yote. Uzamona na ngatu fanda kabalamu na ebite nini ngo esala ka yo boye na ebite nazo ya ba ibisinga osala ka misala te okomba ka ndako te bilambo sokola te na ba sous-vêtements utika mwana musale fois sokola yo nyoso ata bagataka yo. Oui, tu étais la fille unique ya papa, mais les loyo papa ça susté maman zate. C'est le moment où chacun doit tailler maintenant sa ligne. Ozo sambela déjà oeba nini olingo sala na vie na yo olingo zali na ndenge nini c'est le moment ya ndako na lobaki on samba na église oki non makele trop ça cette église ça pembeni non makele trop uzomona lelo tala na permité pour makela lelo donc il faut oyeba ke nazali papa na lingi yo mama zali
alingi yo. Mais tous à la diapason moko na yo. Il faut ça la misala. Tu ne peux pas travailler. Tant que tu as un rapport de l'ingo ça misala, c'est là où on a besoin de ma bébé. Là si yo moi na ngo zeli nga maman na sala misala. Maman dit maman il faut epsende papa vérité. Yani siko la kosi nga la kosi no makambo. Ozomona masasi tu vois maintenant omoni ngai pena bibishi na ko kosi no makambo ngai via. Papa ne le bébé mon côté. Nous sommes obi pona nini? Va dans la chambre. Obi pona nini? Na ko songa no lelo olingo créer les camions. Nous sommes pas au tata mosi là. Tata mosi là c'est côté sur belé. Vas-y. Bandeko dans la chambre. Ngala yebi obi nga masasi. Na yebi très bien que la famille no balinga ngati. Oh. Na yebi bien. Ça se voit bibishi ngam no so boko la ye. Asa mwana asali mabe yango sala ke abima na libana ndako. Tanga zongi mama ko ngala ko ko sele maka. Ngai na ko sele mwana boti maka. Famille nanga balinga yote. Ngana linga yote. Yo linga ngapo na mwasi na yo. Mais famille non était que mwasi linga ngata ko ta bibishi ni. Aba yo kanti bibishi. Mobali na ye azana mbongo te. Bango pe bazana eloko moko te. Kolia matembele chaque jour, soki mukolo balie bien ndunda. Basi balia nzombo. Mais il faut pas aller dans dépendre awa. Elle passe on a nyosto comme la mutu na nga. Webinga, moninga nde ozomo na ngabo papa na mikitsaka po eza libala. Kosoki na bina kotsa mbinzo na mutu. Na leki na yo, na mobali na ye, na mateli bango na fande liba. Débosselé. Attends, écoute quoi? Alléluia! Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Amen. Ndana benga kaelo langolo tema. Odi Bible ezali lettre oyo mobali akomeli mwasi na elobelanga amen. Lelo ezali makambo ya mikolo. Alléluia. Oyo kwa makambo ya mikolo. Makambo ba oyo babala. Alléluia. Kobeta libakute po lati alliance te. Mais mutana na Yesu aza mutu abala lobelanga amen. Yango na lobi Bible ezali lettre oyo mobali akomeli mwasi na elobelanga amen. Yango Bible lobela mukana Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez les jours et nuit. Alléluia. Bible est mon candidat mobile à comme les mois-ci. Et tu vas mettre Libakou. Na mona batebe ba kona ba lettre pour livraison là. Na mona mutna poto comme lui au code aux pas silence. Bongo maloba na Nzambe. Table comment mais pourquoi pas yo silence. Yango na benga ka Bible. Yango na benga ka Bible au lettre d'amour. Mobile a comme la moitié na ye. Bible oyo ba comme la église. Église doit être allée au lobby amen. L'église doit avoir des personnes. Donc la moitié na mobile. Le meilleur du Seigneur allez moitié lobby amen. Le meilleur du Seigneur qu'on allez moitié lobby amen. Mobile ça va comme moi c'est Jésus Christ. Le col on dit mélange Jésus, c'est qu'on va la Jésus. Le col on dit mélange Jésus, c'est qu'on doit dire. Il faut voter. Signe 9 et ça signe à Zem. 2009 oyo se kangama kati na yo ezobima. Oyo simba ngote zo simba. Ela bileleza makamba mikolo. Mwana mke okombo a comprendre te. To komi na tango apoko alobelanga amen. To komi na tango bana mikefu bati balu baki betela mitendo. Mais bakolo bakota na chambre. Mutakota kana na chambre saka mobali alibala. Mutazana doa kota na chambre saka mwaso babala. Na kosi. Mwaso ne dalio. Yanga tango Yesu bataki na Golgotha. Tango bi père tout est accompli. Babi rideau katanaki. Mutu nasa la privilège au kota. Parce que tango so ba sacrificateur sur les dalio. Mais maman bisa mutu moko azali awa. Lobi que ça na mangenge ngete. Lobi que ça na ropite. Lobi que ça pas mutu anzimeli Yesu Kristo. On a peu espoir na tango lelo. Kotala azo komi na ngote. Tala Yesu nzimela. Sara boti na 90 ans. Professeur banda kala. Aluki mwana zuite. Appel d'espoir. Mais nzamba lobi na un jour ko zazeli. Ata Abraham boti na basi 1000. Nga bota Isaac te. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ata Abraham azoki basi 1000. Nga bota Isaac te. Alléluia. Isaac ezakala na libu moan. Na yebi sayo, li pambo ni za mutu te. Amen. Mobali wana mataki tazala yo.
Au nom de Jésus. Comme monsieur Annie, na mono la tema puta moi de femme ici Céline na oya. On continue comme. Donc ngana openga nani akokosa maputa. Oyo seza mukie amour. Hein? Tala moma ya Nzambe, eza ya Nzambe. Vraiment ngala longo musika afuti ba transport. Na okozo to ke puyo zo ba ke ta ezate amour. Kadio comme sanga. Ole nani? Moi transport. Nazo kiselo. Mama eza pour mbongo ya transport. Na yebisi yo bien ke nazo ka bien te na yo kan toto. Nde nazo lo bokutu bobati nga mbongo pa jantan na Londres. Yena mwasi ni mama dadi poeta batieli nga mbona kende kozwa na kende nazo no ka makasi ndaza tena makasi te ya kasi pemba wana ko ngana bimika nda na yoko vanda pemba na nzoto wana ke kozula mbongo batieli yo soki Nzambe lelo alobi azwa yango amour azwi siko eloko nini yo sena bo moi na yo o Nzamba kokokanisa yo tena likambo moko ke nakanisela mo ngana kenda prière so omone batindeli nga mbona na kozingisa utema dimta so apesinga batindenga 100 na longoli $10 a dim so tinga 200 na longoli $20 Zebo kanisela ngata na jim na pesa kati. Ezaka pona jim te yaya. Na muna ba mama na nzela azo senge loko lisalisi na pesa. Zebo kanisela na mshana. Te ina fika ba tena makaka tu. Tani olo bisana makazi pemesi. Azo kama we donc ti yo lelo ko zo na vie wana. Age zo poussa na amour. Obinga na tala na mitana bina comme na age nini. Mwana te loko te bientôt monopause. Na lele Nzambe na ngana yo zo vision ke Nzamba bina salela yi. Somon. Zamba bikina kande muto ezobeta nasta ebiso talibanda na okoma. Bonjour. Moningo to ke prière wa binzo to za malamu te. To za bien na bisa ke za bien. Wa bieto ke te lo. Ça va? Muto za bien te muto zo beta. Muto zo beta na ebisi na bilo na okoma te muto zo sa. Koyo. Comment on a projet de ciment wa yaki ko ngana binana ko yanga mokote na madame mais mon tezo sala passe mais to kuma mo mketo tali to zo ngana bisa pour être okende ya zela na Kone ebo okende pa Nzambe okende te mutu ezobeta. Kadi Nzambe ba jour ezebele na okende na nga dimanche ezali mardi ezali jeudi. Merci la ke na nga wele lingonga la nga prière. Madame to mona no bengo ma chérie. Bon nga boke ne prière. Na to ke prière papa na yeko joa nzoto eza bien te mais na kamwe andimi bino bo bima na bino mais pas Nzambe a bino nzoto eza bien te bon. Ba forcer pe mutu te mo Nzambe obetsa mutu aututa motema na ye. Mtaotinde so zate mwake. En tout cas mama kadifo posambela mingi po Nzamba sala na vina bino moni. La pena yepa yepsa nga mingi no akenda nga mingi lundi mais dimanche nan nga ko kende te. Yani nga mingi intercession. On encourage à yef kende prière vraiment c'est non. Chérie, t'as pas encore fini? T'as pas fini? C'est Kadi. Bien habillé. Ah ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on est quatre. Oye bingara. Donc on na rien. Oye bi ndenye kula na ipi na singa. Que bom vamos. Au conseil, il faut vraiment que tu parce que ce sont les là et on a une solution. Moi, tu peux cette impression maman mais tu vois les ça les forces au monde qu'on a les mots ya valeur côté de façon exactement bakuma mabezoleka batravail sikolela te na comprend bino nyonso mokozo explike nga eza teke mbongo ke ofuta minamba ezangi yango te ezali mais le moyen explike nyonso te omoni baproblème eyelaka bana baproblème esalama te po ezoba nyanga soki ozolela ozoexplike parce que soki oexplike biso te biso toyeba te
moyen to ebezate il faut expliquer biso pour biso to comprendre peut-être que toko aider au p so le but toi camarade na yo to salama poto en tout cas de bons amis ba ba bango na moment difficile si pour la minute to to kota classe to kota oui par contre expliquer biso pour expliquer biso mais du moment où yo moko ça présenter compréhension et ça ndenge mo tena expliquer biso pour qui les amis peut-être que toko aider to baté problème que merci na qui m'a consommé vous assure que problème est ba numéro na biso za nango obengi le quoi okoki lo bango siko te ata prochainement lo ba toke ikolela sur OK bien ça prudent hein bye Examba suma Jésus n'a pas changé, Jésus le roi des rois, Jésus n'a pas changé, il va agir aujourd'hui, il agit aujourd'hui, il agit dans ma vie, il agit dans ma vie, il va agir dans ta vie, il va agir dans vos vies, il va agir dans vos vies, il va agir dans vos vies. Jésus, Jésus, Jésus n'a pas changé, Jésus le roi des rois, Jésus n'a pas changé. C'est quoi? C'est quoi? I know you were tempted to roll with me. You know, really busy by the way you sing. What a man can do, a woman can do so. If you do me, I do you. Man, never best up on the bench door. Man, never best touch me, I hold you. Man, never best say, man, never best say. If you do me, I do you. Man, never best step on the dance floor. So won't you give it to me? I'll give it to you. Won't you give it to me some more? Some more. Because I see that you do me. So won't you give it to me? Give it to me.
So make you give it to me some more. I said you get us in the boom, boom, boom. So make you give it to me. Like the way you do me, do me. So make you give it to me some more. So make you do me, do me, do me. Oh oui, allô. Charles Mondele. Mbongo contre Mbongo. Mais au fait, nazaki na égi de défaire ndé à abakina ebisayo pour na transfert wana. Otsango siko na kombo nanga. Ouais, Lewis Mboui Kanganga. Ouais. Ah, oui, bah quitter, hein? Mais crash wane salama inde, t'as tout cas lombona, maman visa, bazaki pe na kati. Olubina lepsakio? Ah, pasteur Francis Lola. Ok. Te na matanga patazana bonge bele, nani pa yaki? Yves Pambani. Azalaki LL Trésor Ayaki. Trésor Mputu, na Trésor Loa. Bon, on est sur le Trésor, Bazaki. Olobi? Non, c'est bon. Pour mes attenants, pour notre transfert, si c'est bon, ok. Ah, merci beaucoup. Ok. T'es non, ok, Moussala tout à l'heure là. Ok, merci. Ok. Allô? Yaya? Oui, mon fils que j'aime beaucoup, Yaya. Maman, Boni. Bien, papa, Boni. Maman, na bengi juste pour na ba nouvelle à Bibiche. Boni Bibiche, Bomonani. Ozanaye, Bomonani déjà? Je t'ai appelé la oncle, papa, donc, avant passer la Bibiche, quoi. Donc, ça laisse pas le cas Bibiche, pour dans la Bibiche, c'est comme encore. Et puis, au pipette, on va rappeler qu'on a sur la Bibiche, maman. Non, ça la casse, papa. Ce qui est long à la Vandi, na Paris, na Zalès, na Osala Moussala, yope na otine de l'homme loko, oebi, ndenge nini, tozan na biloko. Donc, à kolinga jamais, na vanda na biloko yo, ke bibi chazan na kin, na zoe ba position na iti. Nga zo ke na Moussala, na kende Moussala. Yo, kende kasi Moussala, yo kende na Moussala, zala calme. Nga mona oleka kuna na Osala tout na taba na quartier wana, baluke na nga bibishi, bongo nga mona oso. Na kobenga o yaya. Sois calme, kende Moussala na obenga bibiche, et na ozwa bibiche to kobenga et ozana ye, bon to sola na yo. OK. Merci Yaya, zala calme, bonne journée Moussala qui est malam. Merci, bye bébé. Wana ngayo kama bibiche yo. Bibiche amemisi ngambo penza munene nesa nini nzambe sunga ngala mona mwasi ote. C'est Kadi. Moye? Eh. Shalom. Shalom, maman. Kambata apoya moi mon poussé. Merci papa, ndenge aussi kokomisa ngesika o Nzambe na siko tika masolo na maboko na obanda na bisolo kwa alpha pe suka na bisolo ko omega. Merci papa. Merci. Boni. Bien maman. Avant de me masolo zo pe jina okuna ti po ngala o mela yo so tanga te to mela nzela boko. C'est Kadi. Ma Thérèse.
natiki télévision ya fungama na fungama okangi merci yaya fala on banga munge nale ga on pepe sanzitia boni bien di pengwana ngape pasteur mtatindi ngai abina yo zo mbongo ya bosolo ya kipo na séminaire na bimisa ba affiche na invitation ya solo vraiment mais si qu'on a qu'il pas agence pour aboutir ça la paix atilinga mbongo en tout cas il denga makasi maman on ba lo boko so pesa et ko banaka ko recevoir mais aboutir ça la fatina atindeli oyo kota ka combien de fois rataki kozonga boy il faut kanisa ka atkanse nga penza mbongo moko bien ya on a okele so la agence na zumbongo wana en tout cas na zo kotika sans faute pour tout ça penza ba fiche wana so mo ba problème o se frère na nga bu wana zaki na ngwa buntsakala mabolongo na ngwe komi mundu pona obondo ya kombo na ebutu mo ekobela kaka pona kombo na buntsakala lelo tanga zubonga bo kansanga ndeko na ye akansinga ndeko le ngwa watinde mo muke wana te tika nzambe na biso nzamba bikamo tu mona basa nzamba mba kolo na bilembo nzamba bilembo ye jamais anyata ke sika kenda tika elembo te soka nyati sika wana elembo tikali kasi yango pe frère Kati Kamba na France abengaki pesa si jeune frère Kati wana abengaki yo abengaki moi sina boti omoni nzamba na biso ninga salaka ba pe ba pe date frère zo mukani makambo Autre no bonne pour la mosi na bota. Voilà pour la Christelle Kamba wa. Nzambe na bomoi. En tout cas nzambe na biso salaka. To faire muto koso to tika nzambu. Nzambe mususu azate ko leko abiso to bondela. Amen. Obi kambo ya. Yo zamta GPL na minute. Voilà. Ozui. Bon, Michael a gagné. C'est ok. Kachinga na la Michael, non. Non, tu sais que Zaki, il bosse Zaki, il y a beaucoup de gens qui ont mingi na catch. John Cena. Non, pas John Cena. John a après. Oh, Kacher Benadongo ya Bishop Benatoagi na bango basi ya Puma Noir. Hey, Chico! Tika! Papa Kachera awa. Hey, oh, how does it? Oh, mam to sala wa. Mam to sala ese bundisa complément na yebi. Ay gaye. Bitumba lelo bana Belgique. Na mobali. Na bisio bitumba ndengwa na yebi. Lelo couple na bana Belgique. Mobali ne peut yebi kaka. Azaka ancien entraîneur ya Mazembe. Donc, Basel de la Belgique, mamie tété là. Asa maman m'a passé à l'élo, à bota m'a passé donc on a des trophées na ba bitumba. Trophée bitumba. Mon gars il a JC. Bitumba là, tant ba mon cas no John Cena a gagné. Non hier on comme ça triple H. Mamie a zamta John Cena, JC a zamtu ya, toto JC. A zamtu ya triple H. Bitumba là biso ko sakana te. Nzambe Dieu merci. Et puis on m'a passé. Bon m'a passé on est on doit la quartier. Ngana ngapona ndima bango fa babunda nana dingwe. Anzi dingwe. Alors likamna isa ko lobby. Yesa OK na lingina na sala quelque chose. Na zoki mbongo pa ya le frère Martin Lewis voilà. Pas na mbongo wana parce que alors nga akoki kotinda mbongo. Atindele mbongo. Soki vraiment na zo sala le côté. Non, ne so lobo za onimba zola na zwe sayo pour y aller na ngaki non vraiment il faut que ça vive ça la quelque chose na ça va mais ngana ningaki moni bana na biso nde baza na li bana na biso bakola na moi vie mo ya bien na opportunité otozo moi bilo ko tatuka lomba tiki boy il faut vraiment olingo sala ndenge ni nanga tinda bango pa ya abuntsakala na France bakende kuno mwana mwasi soza na poto ata tulina ye si soka nango mondela ko ya ko sala musala ko moni akozo mwana sumu azibe mukole baza ila kaka awa alors do ou bien na koti nango pa ya papa Albert Matuki zela papa bavanda kala kuna kaka zala mwasi nzamba pesa mwasi bien mwasi ba idée bele ozo bunda na ba idée ko kwani papa omuni mafuta taba
baliaka ngo ntango eza nano na moto voilà lokola mwana mobali azoti na bongo mpona koma bibishi parce que lelo tozokosa bibishi boye lobi lobi ayo refi te akoyeba ne te problème te ndenge nazonyatila ye akoyeba te alors fo tobanda deja koluka eloko moko ya malonga lopango ti lelo nani ekomi na kombo na yo te j'avais napensaki nango voilà naza na Zoro j'ai mon frère Zoro azali oyo asala na makambo ya bita mbongo wana nalingi lupango na change kaka kombo nina change directement kombo ya lupango kalongo elongo ekomaka yanga mbala moko te le yo mpe ekosala mabe mpona kotafami otyala kombo famille na yo nde bachampion baza trop famille na yo baboxer ezobangisa te champion de toute catégorie moi likambo bona kobeta banede petit eza bongo te omikwani elongo nango kaka na kombo na ye ekoti na bwana biloko bakombo moko baposte no moko ozwi mbala moko tie kombo pesi na yo kulangana fovia pia nabeli kusuka nokunoleka ti asuka kuna watu ayena biso tia bien tokitimba moto koti na lupango asuka pwana elembani yango na omona ebio ni omwani yo aka boye mobali asali yo mpe bolingo ebele omona nini vous les Kinoises en tout cas les Kinoises faut halala en tout cas vous savez danser hein vraiment beaucoup danser c'est toute notre danse de ces jours Bon, ça s'appelle. Moi aussi, je te fais la bise. Inch'Allah. Inch'Allah. Bye. Bonne allée. Bonne allée. Yo, on va dans nini. Omoni. Yaka nano, tato yaka. Omoni. Omoni. Yo moni na moni nini? Yo miss no mi balane moni nini? Nyo bozo sala wana bozo ubena. Etelio. Kanga. Kanga. Zota. Na yo kongo mama te papa. Mais ba sur kuna tata na bino baza. Etelio te. Ba buzu ba wana jama lam. Bala suka. Toto kinde bato boy banuka kufama boka ba. Oy soki kabo soki pena na dawo yibana. Okay. Na mobali mweza kudenga tata. Kula kabo tata. Olingo si emonela ngai bwana ya mawake ya sela. Bonjour. Bonjour. Météo ya vie na ngai. Pusa na bino, sona pesi mboda nga mundima te bwana. Anga lesa ba puta lati. Ube makolo mile po ya ya ko. Ube ka kamusa ngai. Soko za vraiment moi c'est que ça mi publicité ya LL. Pas c'est vrai ba vrai chéri ba ça publicité LL ya trésor là. Boye ya salite po. Quand la télé va pas midi je me retrouve on peut on pèse be mboda zo ndima de yi mona bino kanela kaye. Si comme toi qui ça na boîte ça. Il y a déjà comportement ba to yo so na sisi na kuna le problème sur la na. Beli sanga la mère na ngai pa. Tout ça on connaît. On s'en cabane. alobi na nga azobenga ozoyamba te po bongo eza numéro sekete kasi yo biso biyo omoni ke nini bayibi yo telefone so bosekisika sin place te yaya bongisa mambo te baobenga ye na lofo baobenga na sipa makasi etali lisusu ezoyamba te ntango mambo lisusu ekopesanga kanda bademo basi bapesanga kanda mokusu oso apesanga kanda amour osala mpe motema okita te mama oui alo alors oh naza bien naza na ndako chef bébé oloba bien te nini obanga nini enfin bon bon na oyaka na yebi obi koma bonde ozana je Asa chef na sabane ko ngabisa. Ata yo. Naza na ndako. Te chef naza na ndako nazo kosa. Etali ngati. Naza no besoin lobini. Oh, na woya. Tenga na ozela yo. Ngaso na bimika na temi na kona ozela obi. Ko omela te, obende na yaka mabeti. Olinga tena yo kata na mike o pizza moya ko ramasser ngai ya. Amour. Le bébé je t'aime donc.
ete kokasite mpona te olobi yango ya bien te oloba bien mobali na nga te yo soki kabi nazo ba chéri mobali na nga te yaya mama nano tobenga na chéri te te tobenga na bébé te yaya yo na ekeda nemo oyebi kokofa kosela nga nakende mosala sikoyo nake travail bilongo na ordinateur nasala ta basala bonsoir papa bonsoir maman bonsoir bonsoir ça fait maintenant 30 minutes bah 45 minutes ça y est kalaté maman maman c'est bon c'est bon hein c'est bon c'est bon merci maman c'est bon besoin intérêt ou quoi non c'est bon ça na bango ndo nyoko na bango na esi bo na esi ka posela na tuni bango ekola posela nini no muyom na esi bo ne esi mama na bino pasa muyom bala mongo bale lali maman ba trois nyonso ebunge ke ya biso a retrouver nyonso maman yebi akuta les grands prophètes 15 milango aye l'école aye l'école tant obima nde tozwa transport alors alors allô maman mange bon appétit merci maman On dirait que je vous tue là. Oui, oui. Ça va? Tu vas vendre la place au vendeur. Comment on a dit au Liban la place à ici. Allez, vas-y. J'avais oublié. Turbo comme turbo. Chérie, nazo bisayo gezo simba maleng. Lelo zona le soni no le sayo. Ensemble lo tabalelo. Olia bi wala manda to no somilo tabakuna ya belebo pa lembe ya na banda. Akopendenga sana kelenge. Allez. Ouais, là ceci ça ça ina wesi. Bakiseli ona bouteille mi bale ya muscador. Tiko baboye yo bomanga kasilelo to longa kunda wala ba idée ba bosa. Non chérie, on a beaucoup souffert hein. Petit à petit tango nzamba zo sunga il faut que hein? Kana sipela ta sipela. Ti. Voilà, ndango profiter na bona ngai. Yo blobo mangai. Ngai bisushi. Lelo souffrance. Na teki tata do ata 100 francs. Oh, c'est vrai. Hein? Crise mondiale. Yaya. Hey, chérie tika. Bazo kota, bazo bio. Bazo na koto. Ta na bonde la pona ndimela nga lelo na sa la fois na bonde la pona le biso ke ozoteka du matin au soir na bonde la pona yo. Tozino makamso to chapa. Bon na fond. Yo biteke mbongo ndenge kite. Na sula mbongo. Mon papa mi konu sozo bimisa. Sorti entre zate. Fond on a nga mwasi soni. Donc il n'a pas tout. On va se débrouiller. Je suis un homme hein. Je finirai par trouver un moyen. Ouais, c'est ça. On va se débrouiller pour corriger en tout cas. Pour moi, tu n'as souki. Bon, pour aujourd'hui, il faut que tu aies tabac. Ne t'en fais pas. Eric Lucas, Cynthia, Chukelo Mboto, Mandela Manjaki, Vatunai, Lilika Kesena, Lela Lovaka. Bouger solo mon pipa luka kaka zela nae tabu fatu zela nae chérie Eric Lucas chérie oui bébé
natondaka te bebe na ngai nini lisusu nini bebe na ngai bebe natondaka te en tout cas mobali atondaka te vraiment nafuka nazomona mosala po boye longa mbangumbangu vraiment moyen te mosala après nakei na nuluk chez mère abe na nuluk na koli mwa eke bilamba mpona basoire oyo ezolanda na mikolo somo Ok, chérie. Chérie, nini fo papa Natiki déjà. Bon, natiki le mot. papa nini otimi nano ekoki te bebe nini C'est quoi? Mpona komanda. Depuis hier nayaki awa. nini esani papa okosala ta 2 jours te Mpona komandako. Le soir, je reviendrai. bebenga na okotikanga mona Minanga na pokot. tovanda ti ozonga na pokwa ozopeza mbala moko bebe atoka vraiment na pokwa na etika yo okei bebe tovanda ti pokwa fona lambela yo obiki na na sokolo ito sokola imama menga na sokolo yo te nefona mama Chantal Couturier mpe abenga alobi azoya fa omona yo te papa moto outi pari mosika ayekine omona yo pe. Donc j'avais aussi un rendez-vous avec un grand frère Nibo Lulu. Yepe alingaka komana ndako. Siko soki akutinga te. Je suis obligé na benga. Il faut na benga na yebsa bango makamna kutena na musala. Benga bango. Allô? Oui, papa. Oh, yo kana écoute d'abord, écoute son to benga bani ko tomboka sanko yeba nini nakuta nango. Obike lobiler na lomo musala na zozonga babandi bakangi ngai. Babotoli sac, de babotoli sac na zana coupé. Donc je ne sais pas mais qu'est-ce que je peux faire parce que mais cela n'écoute d'abord. Babotoli ngai sac. Babotoli pantalon, donc ne na coupé na bomani ko tazamba. Donc je ne sais pas mais na ko bima mukili ndenge parce que faut na luka petit mo adef sangai. Oui. Non, bon, non, c'est pas juste. Est-ce que vous avez un peu de ça qui a bon? Au moins, il faut avoir. Oui. Non, je fais un effort que non. Il faut que je fasse pour que je coupé. Sinon, je suis presque comme ça. D'accord. Ok. Non, portable, il y a un zombie sim, il y a un sim place. Naza na zamba na tini petit abimia so melenga timi place nda yelinga na zamba place na bomba ni bazo comprendre tout. OK, à plus. Ah oh. Aïe. Maman ndé na utu ebisa. Mais moi mlopo. Yaka na secret passer amela likam nini boy ko mamol. Koko manda bisanga kande. Lopo tsekanga. Ndé na vandi awa. Ah, Nzambe. Nzamba za malamu mama. Nzamba lingi o mingi. Amen. Bis na kumsi Nzambe mingi ndenga permettre ngana tsama kona kati na ndako. Amen. Donc le nom ndako isa délivré. Donc on a prophète Alain. Maman dit amen. Amen. Maman. Papa Ngote. Mwana qui était? Nzamba bambola maman. Papa Mlana. Maman vous posez un peu dans ma manière. Maman mon manière ya koko na. Bonanda te nyonso. Kamata. Eza ba. Tia wana mamlopo. Ah, kasi na zo cha po ye tika lenga ndena zo mena. Mamlopo pe manini. Maman. Isa bolanda te. Balanda nini te? Isa. Dinati lokola mutanye wo. Maman, comment ça solution? Nyonso eza ba mfutu moi.
be na yebisi ndako neza ya kobeba ozana mwana moko awa aza sorcière amen makambo nyonso toyosala na ndako ye nde moto azosala nabengi yo awa te mamlo nabengi yo awa te aza mosali ya nzambe nabengi yo awa te zela bebe nakokende te papa ndimisanga eza ndenge nzako nyonso bazorene mpo yo oza wana okokendela yo nayebaki papa nzambe nasambelaka aza nzambe akokufa te aza nzambe abomoi nayebaki kaka ke naza na ndoki na ndako papa soki nazalaki mwasi moko nafungolaka misu te nayebi te Maman, ce n'est pas pour rien que dans le cas prophète. Oh, disas. Azane loko nzambe ndozo mona na mutu nzambe te. Ya loba kaboya ba aveugle ba omona. Bato ba tambola te ba olongwa ba velo ba otambola mama. Ozo courage ya mama na yo. Amen. Tokei papa. Moi sur bibiche am terme bien. Voilà comment. Azapena reine na monde à ténèbres. Hein? Aza reine na monde à ténèbres. Ata banoyo bakitendi ya mundu ni Jésus Christ mayele na bango nyonso tu Nzambe ya mwana moni bano zo travailler sur madame na classe maman tu vois Nzambe waza ki très intelligente papa uza Nzambe oh disas uza Nzambe papa munoko na ngawe elobaka munoko na ngawe elombaka solo ebimisaka maloba kitoko balobaka na mamikolo munoko na nge elobaka nazaka aveugle te me namonaka makambo nyonso eleka na ndako mama nazomona cercueil mpona nani papa cercueil omoni nani na kati ifo na bondela nzambe alakisa nso elakisini bondela nzambe papa eza sine moko mabe cercueil tant mosu mpe po papa na ye akufa papa na akufa mama na akufa tant mosu omoni bango na cercueil wana c'est possible ye aliaka bapara na ye wana toyebi mona etike otya bongo mpo ani ozotya bongo mpo na nini wana nani kai mulopo Nzambe alia tata na ye alia mama na ye maintenant azoluka azwa parmi bango moto akozwa binono to bakongo bo bazwa bino fonga mama na bino nayeba na maloba te me na prière ama basambelaka ndenge nini basalaka ndenge nini anaki ndoki moko ndako oyo nyonso akontrole na ye et surtout ke boya na vie de prière te yesu tokomi nango déjà nabongwani le bana okozwa na bango te eza ye papa ngai ndenge ozomona ngai awa namonaka soki na bina bana kosambela nakobana omona makambo ebele ngai nayebisa mobali nanga masasi ngai nayebisi masasi banda mokolo natiaka makolo na ndako oyo nayebisi masasi ngai nabi nazomona kimia te na ndako na koti na ndako nazo biloko ezosonga na nzoto masasi andimanga te butu moko tolai na mobali na nga nazosutuka na lamusi masasi masasi azondima te masasi azondima te papa ngai nayebaki teke yo oza mosali ya nzambe nayebaki te papa mwana nga larisa nde moto oyebisaka no papa mama nayebi aza mosali ya nzambe ya solo ngai mpo na nga soki évangéliste montana mokonzi azalaki awa na Kinshasa soki azalaki na Londres te po ye pasa moto na nzambe ya solo oyebi évangéliste montana voilà soki azalaki na Londres te mbele ye aseyaki kosukola ndako kopetola ndako avant te kokota na ndako mais tokokuta bikuta mama esa elo te prophète yo déjà ye osala mosala bongo mpona bana misala ekadano ozomona te eloko te nzambe azoloba eloko te bokota bobima kitambala mwindo na mutu bobaluka bosonga kitambala mwindo na mutu papa nzambe azoloba eloko te mpona bana misala bana misala wana nzambe alakisi eloko moko voilà azwa bana misala wana akotisa bango molimo moko mpo bayokelake mawa yango nde makambo esalemaka yango nde makambo esalemaka bango molimo moko nyonso oyo ya kosala bango bamona yango malamu ebo mulopo abengaki bebe yoka niveau bana misala wana bayinaka bana na yo bayinaka bakolo ndako o bango basa bapaya bakokende kokende mama soko tiki mwana mwasi wana
nayebi te eloko osala il faut okota mabondeli aleka na papa na bino ye Bonjour monsieur. Mais non mais j'appelle la police parce que maintenant je vais accuser l'inconnu. Est-ce que les Camerounais savent vraiment solo? Naïbiso que bakangi ba singa voilà ba peut-être bakangi ba lobi na ngaya voilà vieux président Pierre biso mo ba chimbo ko biso to contrôler secteur voilà ngana bisa passer sont mes petits bakangi bakalenga ngana bon c'est pas grave les gars doit beaucoup na poche mbala moko aliki je n'ai pas compris pas ni kraka muso bekinga likofuna libu mwa muso aniki ngai ni soka de nation ni na toi qui longi na kwen na biso ke na père Baramoko réseau bungi alors na écouter les mains ndenge na télé avec soki zamba ni ba maki makambo eza minene mikumba ba bébé mets-toi en bouche makambo eza minene papa les personnes na inutile nyonso wana ça ne sert à rien nzambe asi alakisi biso makambo nyonso wana ezouta wapi. Voilà mon seul ensemble. Papa, on vit avec les ndoki nanda ko toyeba te. Oh. Na yuki maonoki malili na nzoto mwana nga na linga makasi na ndako yo. Ye wana ndem talinga bomanga na bana. Ezalaki nde papa kufa. Voilà. Ah bon? Yo uti na cerquette ndenge mosala nzambe nzambe alakisi. Maman Monica za nzambe, amoni cercueil. Yo kama mon papa egolo. Maman, malaki. Papa, okende bongo te. Omoni nyonso nzambe ayebisi oyebisi ngai. Ombai nanga. Tamuso kondima ngai te, papa. Na lingi ozongela moko na moko oyebisa yo olimbola yepe ayo oye auto tomber déjà victime à likambo au juste c'est quoi? Voilà. Je vais comprendre Père Rebelle. Non, c'est un prophète. Motona nzamba solo. Ils ont hasard tenu na tema kona kat nanga. Amen. Nzambe mutatindi. Ndako na yo eza centre ya ba démon. Yoka. Ba réunion sala maka na chambre. Yes. Cuisine, chambre, ba réunion sala maka. Yoka. Chaque boutou réunion. Ndako na mona bomba bandoki nzambe. Bon mona mutalali. Nzote tikali mais yaza na sima. Mama. Masasi. Sino kufa. Yasina kufa ye mutali yaba. Mama. Wana mutabosi. Wana ba bibish papa. Tamusozo kende maleme. Bibish alia ba parana ye, alingaki alia na yo na ngai, na bana biso no somi bale. Azo sepela te. Mingi nokoma awa. Aza uluka. Ngana za bololo. Homme de Dieu, je te dis frère. Ngana za bololo. Bololo la prière. Yo na tebana aiso kende église. Azoma yele ya bana no nyoso. Tuna zo kende prière mona kaka esprit moko lembisi ngai na leke bibish. Azoma yele ya bana na yo. Ndenge bana bazo na atango na dikola nzeta mbila. En fait mataka okitiango. Yoka likamu famille zo sala ngai. Kolo ya nzeta mbila. Na bolingo biso na pesa ka bibishi. Yoka merci zo pesa ngai masasi. Yoka. Homme de Dieu, merci. Nous allons vous na yo. Ah? Bébé to longo na ngombango te mo sa nzambe ya loba. Longo. Non, kufa na ngali kola kolinga bakite kona yo. Donc ba Oiza caméra. Ah? Ça fait une photo mais ça caméra. Ah bon? Elle est où bibish? Elle est où? Il y a la femme c'est là. Pas soit kimia. Kimia ezali papa ya makasi kimia eza penza. La sorcière elle est là. Mozo atama bondeli. Merci papa. Nzamba yibilo mingi. Amen. Kema mama. Papa, sa caméra yo kenango. Loko eza caméra
tozosala va azoke kotumba yango voilà kotumba eloko eza ebele na ndako ifo ebima ifo tozwa ntango nzambe apambola yo Amen. Oui, mon santé batteur. Merci. Merci. Notamment, ça m'a bien baladé la brutalité. Merci. Nous salariés. Kimia. Kimia, nous salariés. Yo. Maman, meme ina mna to tout n'est bien. Na tete choqué c'est caillé. Mais biche. Merci au monde de groupe ça et moi la maman sur madame de salle yo. Merci au groupe ça et moi. Papa ça a été mon papa. Papa ça a été ma cour. Papa. Ça a été papa. Leka madame. Leka. Oli maman boti yo. Oli tata boti. Kosi mate la kosi mate. Viens ici. Ici. Ici, j'ai les crocodiles. Bibiche. Allez, nalingi na yeba. Puissance wa loza na. Lianga na tala. Nani? Lianga libo. Lianga na libo na tala. Akindo lianga na libo na tala puissance yo za. Nga sala. Allez, songa na sa bolo. Allez, lianga nani? Lianga libo. Lianga na tala. Mais ko lianga libo na tala. Yo teni baboti na ote. Bibiche. Na lota yo balebele. Ngai fia na lota yo balebele. Yo bibiche. Oso kana ko fina na kingo. Na papa, na loba no boni. Na loba ndoto balaka. Bibiche. Papa. Combien de fois bibiche sur la chambre pour dire maman na yo? Banda ko tanga kambala moko moko. Combien de fois? Combien de fois? Exact. Comment tu as condima? Na yaga wana, na zote la photo ina ana pillage wana. Caméra. Ah, moi bulo poli ba. Toke, Simba, toke. Moi que on se dit malanda ko. Qu'est-ce que je ne sais? On m'a dit on se dit malanda ko. Dès que nanga kufi, na tikela na ndako. Na tikela ba bia tikeli ngai. Na bido nazo mwana na yena bokola. Tofana na mwana lek na ngai. Mwana gando. Mwana mtema mwana. Oli ngolia na ngai. Na lobi boye. Na ba lelo. Esa mkola suka na yo na ndako. Debout. Telema. Debout. Bima libanda. Kende place ko kende. Comme ka ko to conseil ko ba sunzelo. Na lobi telema. Moi, ma valise na yona bimisa. Va chasser papa. Yo ba chasser na yona bimisa. Bimisa nyoso. Papa. Yo be soko leli alolandi na banda. Papa, boka ni saka. Chasser na yona. Tolo lo ba kati. Abima. Bima. Bébé. Bébé. Allô? Allô maman? Allô? Ouais maman chérie. Bonjour. Ok, naza bien? Maman na lobby hein? Omoni bibiche?
T'es maman, s'il te plaît. Hein, maman? Luka Bibiche, pardon. Lukelanga Bibiche, pardon, maman. Luka ye. C'est l'effort ya ko Luka ye, maman. Ok, yango na lobité, maman. Luka ye. Hein? Luka est vraiment. Parce que, des aboué, maman, na comme na misale belé awa. Na comme na misale belé. Donc, et c'est vraiment derrière Koutou. Balobi nanga la société des hommes ba responsabilité comme mingi. Naza tellement ngamoko, il faut na bala maman. Yamo nanga na sola na yo. Oui maman. Nanga na sola na yo. Pona makambo wana. Nga lingi maman comme yo sambelaka. Na église na bino. Hein maman? Allô maman? Na église na bino. Soit yo koeba fimoka bien asambelaka. Aza dans une bonne famille, donc aza bien. Oyo yebi penza bien maman. Moni mokili eza sou bien te. Hein? Oyo yebi aza na famille bien maman. Oluka ye, omeka kosola na ye pour na bala. Parce que bientôt là na ya Kinshasa. Oui, na ya Kinshasa parce que il faut na bala maman. En plus de cela, baminde langa mo bazoya maman. Okende na Maringa na kwa wana mona flat mo ezana cabu de luxe. Au la réservation au kuta Steve azan Steve Kabeya au kuta na sina solena ya na ye wilba awa na poto abi Steve azan kuna basa la réservation à 7 places ba suite kaka. OK maman. OK. Kende tu. Kende. Bébé Kati. On faut lutte contre les Ndoki Andakoyo. Ndoki Nyoso, Bino Nyoso. Bon, que tala. Maloba ya pamba na lobby. Tala. Ok. Maloba pamba na lobby. Tani batiki ngelamba. Wala maloba. Na sanya fete. Na komona bandoki le loi. Au moins, on a côté de là-bas. Ah. Eh, maman, mon lopo. T'as moi déjà ouvert du coin de bébé. À qui nous allons? T'as toi ça ouais, mais moi je vais pas
poto naoluka mwana ya mokolo ndanga bibishi aza kende utunele ye kuna boyo réponse nayo olela kende utunele ye kuna kindoki nyonso andako fo abima ndoki tu il faut mavie nini kolobalobaka yo moko namo mpe tire tokangi lokola nga nakangi te yakokanga nga te baluka te okozwa likofi olape oyeluka nani yo nasila bengani wa oyoka te mpo oyoka il faut basala nini fo nazwa tournevis na bandi kovise yo mpo oyoka nazotomboka na yo nayebisi yo ndoki oye koluka nauti kobengani awa bayebisi otekela bengani ye boye kobakisa bapuissance oye kobakisa bapuissance bibishi naluka bibishi ndoki munene koloba ya pamba nazoloba na ye tala ndenge apasolinga elamba maloba simbinga te yo soki oye kobakisa milimo na mokolo mama simba nzoto na yo ale toke kende basalakisakaki ndoki mama vie eske basalaka bo pene mwana moninga yo nani yo nani natuni yo nani nakozala nga mpe simple mutu me nakoteya simple mutu nala besoin mateya na yo te bokende kosangana bosangana bolia oyo mosi bolia bango nde bazalaki pete immortel omoni nde ozomonanga boye naboti bana na nga nakobokola bango ngai mutu nakoyeba ti bakosimba banzete nazali wana okoma finga nga oyebi bima toke simba mama kosanga nanga te naza na kanda bakunda ye voilà nga mona sindaki te abota mwana ndoki molimo mabe toke bikoti sela mwanza na lingite na lupango nayebisi naza immortel omoni fia immortel pamba te babengake queen mother la reine mère kilwa congo immortel bikoti sela na lupango na lingi te oyebika soko linga na otoyoka na bikoti sela mwanza na lingi te okende otyelanga lukete lokola lutumbu nyama maloba pa mipasi na moto elamba esi esalema bango ya kote na elamba obe yango moko epasoli mama tozongisa na maloba tosala échange de parole tosala échange de parole misu na yo ntango nabengani ye omoni te osakali pungupungu toza motu misu na ye ntango nazobengana yango ozomona te nalobi atuna ye kuna mpona nga te nadengi okoki korépondre banda awa te okolongwana naumelaka na bana misala te mponga mo mosali monene nauta mboka oyebi te olongwa masala kaka ndenge omoni nzambe aza omoni nazosala nzambe zai mama siko yaka toyambana te yaka toyambana te yaka toyambana yaka ozoki masuni na baluba balembi yo dwielile ebele kuna ninga koboma lisusu a paster wana kobanda yo ntongo nyonso butu bafa tolala priere afami tokomona bandoki lelo a lokola ya monene ase ekei nzete kuta mai ekei bongo bina kokaka bolapa bon eza mpenza te yo mo oyebika bongo koteka ngo mpenza eza te bodebrika bongo bibishi ozomimona ozotuna boye keja abima boye olati jip mokuse fat bibishi mpona nini boye ebila maputa eza kuna na chambre na ngai fo ozota liputa moko olata osepa ya boye te bino nde bozobenga mibali bango moko baya alors ntango bakoya oyo aye bobio mibali baza mabe bakomosakana na biso yo sotika na nzoto na yo boye libanda dapo bino bokanzani avant mobali alingi odofa kuta mipende libanda libungu libanda nsima libanda te nzoto mwasi bazipaka yango moinga nde naza boye so na bino atomboli liputa na ngai tuka mobali wana so aza ya site okulokuta meme sata bakamarade ya papa leki na yo soki baye awa bakuta yo boye soki balulu alobi nde mama ye tata mwasi ye tala camarade ya papa leki aderangeaki nga faute ya nani faute na yo sava nga linga mwana ozala mato ya koyoka lokola olobi koleta susu te ya sepeli alors nga yake wenze
Chérie, n'a accueilli. Bonjour papa. Samedi prochain, anniversaire, il y a Céline Massamba Babijou. Vraiment, l'homme océanique. C'est ma vie. C'est ma vie. Donc, il est à l'homme pour toi, c'est anniversaire. Alors, il y a awa, des blagues. Yulumat, Azali. Yulumatondo. Azana programme. Yulumat. Yebake Azmak. Oh, Azizma. Na yebaki kasuki yulumatondo Azali. Azizifo Azali. Wana junior lomba mazangi te. Blaise Bapo. Do ba onyoso. Mobimba awana pona Céline Massamba Babijou. Babijou pour l'anniversaire na océanique. Océan Bandi. Il va que samedi prochain tokende anniversaire. Pour la telangai. Ndenga lingela. Non, oyebi batu mususu. Bayebi ko latsa basité. Mais il faut moi ça la telo yozolinga. Ngana lingi oya ya vert wana, vert noir. Na lingi ya vert blanc. Ou beta ou bien vert noir wana. Ou la tiango. Moi mutolu mukeza la libanda muke. Ate batu batel ba ko tricher. Ba tricher c'est tali bango me ulati pona. Ba konta wana film te me batel ba nga film. Iluko ya mukende ngeza ka boyem. Ya muke pona ngai. Alors. Tu nga osepelisa yo, tina nga na tanga selo buna yo, ndenge zolinga, ndenge ezosepelisa yo quoi. Soko sepelisi nga je te dis samedi prochain azotiela yo split out. Mama silit. Wana mukanga ba fenêtre ba porte na obima na okende wa papa na nga rideau na yo. Alors, entre temps, rideau masas ka ba c'est amour. Oyo on va changer ça parce que il est qui mouké. Et comme il est qui mouké papa, ou bien que carton sauce que tu as cocaté. Kochango awa, to somba munene nango. Ya quelqu'un. Ma copain et ma copine. Bonnie. Ah bien. Yo comme tozo kana no makolo. Pona bi maté yaya. Pressé que tous nous kende. Bien ngaya. Boni. Bien. On faut boni. Nagi ko ebiso ke na kasi sonda kutela komi epataki. Ipata no ouais. Tente yango ovanda na bandala na sunzi. Yondi okomi boy salite pour mon vendre pas tant na yo. Salite boy ceux qui salite bébé chose à boyete maman. Ne pas tout ni longue boy bébé chose ni zemi. Eh, amuti kama ko yu makambo wana ngali na makambo mbali. Sini no komi boy maman ata kutonga ozanga ba parents okufela papa na maman. Na lobi yondi faut koma ka boy. Eza yo uza mtu aliboso maman oyela yo. Ya bota courage boyete. Vous les choses ndeni ngana on bino ndobi mate to kinda kanze nzela te ya ya kama comme ça go le ka courage papa kuluku na biso de moi si ça le mbinga kolimba na ebite su ba parents ba ko fela nini condition na so vivre on a no vivre avec société ni malelo ya kolela toi ni bona sel nini na la kato so sel ni faut mata bino moko ko betanga nyoso mama mobimba baba beta yo musu mama kuta senga na bani ngana oloba no sel ni faut mata bishima we kapinde kuna ngaiza na munene ya ko itofana me mama lupango na biso alingaka batu te mama lupango alingaka batu te ata no yo tala ngabo chance kaka neto ozokende pe mama mona ka bo lobinda ko imati en tout cas tete mama ite ya tokende ko nazokende lokino ko bilamba no nyoso ni ngamo no ya kuna no na bilamba na melo bilamba ko la gaso boye. Ça va, merci. Na aucune
Bonjour. Oh, mais où est Johnny? Mais coca moitié. Oh, lek. N'engana yekaka on bala moko ale. Rocher exotique. Ah. Pour la bana nyusu ya poto. Donc ça poto mobimba awa. Yebisa bande ko nyusu ba ya awa. Même bazana na chevaux bodot. Même bazana na Roni Soubois. Même bazana na Saint-Denis. Ba ya awa. Donc 47 rue de l'Hôtel de Ville. 95 300 Pontoise. Tout en face à cathédrale. Musikate. Donc ceux qui disent la gare Malem. Mon en face dans la cathédrale. Madimba. Motema nanga Yesu bashoke sosele kiningo. Anga monie. Pourquoi que nos cailloux? Bon. Pourquoi ça même les même inner yakana yo tout est salé. Na rocha exotique. Et ça pour la bana pontoise té poto nyonso. Ba ya awa na pontoise ba kuta exotique. Rocha. La chaleur du plaisir ne siffle oyo ya ndeke. La passion pris le dessus, ngana comité tétanisé. Après l'amour. Donc biloko kitoko quoi. Donc boyaka bamfumbo ezali, bakonga ezali ta makaya na bambala ya mboka pe ezali. Donc kitoko quoi. Ba DVD ils ont la katiawa. Là tout donc c'est tout. Okozange logo te stylage ezali. Produit ya mandefu ozo abiki to kwa ulaboy to onguruta mbanga na yo na tonez te zo ka produit ça wa opakulu kama lembe ututamna no yo yango zo lo malembe zo ba mapoa zo kwata malembe ya mandefu ta mbanga zo kwa bébé ja exotique na teka na prix oyo mutangu ndio sana capable de somba Roger exotique exotique awane amis de Wetch en Belgique. Les lions de Juda. Ndako ya biso moko bana mboka. Ndako ya monene pona kotina biloko na mboka. Na Congo, numéro 1 à fret maritime. Na Massoua, ezali les lions de Juda. Adresse Nabiso, 31 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge. Téléphone 01 42 62 29 96. Les lions de Juda, Bona fret aérien, paix maritime, les lions de Juda, à Kolongola Biloko non Nandaku, Ophélie, Tim et Sika destination. Pour ça, renseignement surtout, Yaka sur place, na Lion de Juda, 31 rue Marcadet, Paris 18e, métro Château Rouge, To Benda Bisso, na 01 42 62 29 96. Lion de Juda, Tozali partout, na Tour, Benga Claude Nseka, na 06 17 51 95 76, na Limoges, Bobenga Sele, na 06 66 55 01 22. Les Lions de Juda, na Dijon, Benga Léa, na 06 11 32 13 05. Na Évreux, Kotuna Soubi la grand-père, na Katia boutique exotique Parigo, 06 31 43 04 62. Na Forbach, boutique Afro Shop, les Lions de Juda, na 06 03 71 49 44. Pona koti na biloko na bino nyonso na mboka, botu na ba carton, na talo nyonso, na Lion de Juda. Renseignements sur place, ou bien na téléphone 01 42 62 29 96. Les Lions de Juda. Et pas ya papa Aristote, biloko ekendeke, pe komaka. Confiance. Le Lion de Juda.
Voilà, tijipona. Abala. Teo, te abala te. Karabane yamboko yo, bon. Ba miyebi ya pa mande mabala te. Dit Ozeanga. Naina say lo mo boy o mo qui les comprendre parce que vous a bolingo nanga. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Koba lukena ngamwana na ngai. Izo sala bien te bakangi bébé to kuna ole to luka solution. Siko bébé to bakangi ye. Azali wapi? Azali na prison bien azali wapi? Ngana kusema kama mama yo to succès maloba na semeka lobini. alobi akangi ye na mobali soki bazokende na leta bebe to akimi na ba mama botika ngai mwana bato banda vanda abalaka ite emutu moneka ni nzimbu zako tikabala ya mutu ya mbongo soko lingi kende tuna nzambe yebisanga masasa zanani nzambe va te dire ce que je suis ndenge na zalia mbongo lo bakate mais c'est l'action ma sœur. Pardon, Daddy. Pardon, Daddy. Mama, alingi mbongo. Tata alokoso. Lukela ngamona. Lukela ngai mona. Lukela ngai mona na ebisi yo. Lukela ngamona. Oyo na ebisi yo. Ako bimisa album tu nana yeta bimisa album bana kutaka foto. Bana kutaka. Ah masasi ya tama dalaki na. Ah tama dalaki na. Lemba. Na on a la guisa ya Côte d'Ivoire. Atala ya Côte d'Ivoire. Atala non, il dégoré atotala kaka ya Maroc. Nyonso atala tina ko ya. Kaka sikoto za na otato za 13h. Zombongo landa mama ko landa bébé to na mboka. Ba ko za musika te za pembeni awa. Tala nako beta uma kofi moko et puis ebele zo soir nako tiakula ko tiakula. Na ebiete na. Boba azamo sinangai. Ngana mbali nai azamo sinangai. Zana sonité papa. Nana sonité ngai. Zana sonité. Moi c'est ngai ya kimandako. Bébé papa na papa s'il vous plaît. Mais c'est Ozana. S'il vous plaît papa. Ozana. Nga mobali na ye. Nani? Tata bala ni mibali. Aye. Oh banane, ce sont mes enfants. Bazami balé. Ce sont mes enfants. Ozana sonité papa. Hein monsieur. Ozana sonité papa. Nana sonité. So ça mutali boma ke. Bébé onani. Onani yebsanga. Daddy to ko kena biso. Okamu singa bébé tondi matin. Oyo. Une fois tu zopena musika botina mboka mbala l'action volonté. Oyo. Ezanga. Na l'action sapato elongo ni talon. Ah ya Johnny moi mabena yo. Na l'action sapato elongo ki talon tanto ko kitana ba montagne wana. Kuba jadi na dikambo na mutu te kati na mbuko oyo. Kuba jadi na dikambo ya mutu te. Jida kuba ikuchali. Kuja ulila nini wo? Ah, commandant Kuta. Commandant Barre Kuta. Lukuta. Moi je suis en train de passer mon maman. On se n'engaille. Maman on se n'engaille. Oh bébé toté. Commandant, bébé toi tu n'arrives pas à te commandant pardon, tu n'arrives pas à te. Attends moi je suis n'engaille. Naki ne mission na ngesa compris déjà. Na location pas masasi. Parce que nous avons bolingo na ngoza ki ndambo te na ngeti kalaki. Sina jo c'est tout. Tika sala zo sala mavungi ça zo sala c'est rien. Ndao na otina même ba bo péché encore basa donc basa la test ya bana. Po ba ki basa ya yete loti. Enfin tout est prêt. Antabel Productions, votre maison de production et de distribution des œuvres discographiques, est désormais située au 60 rue de Doudoville, Paris 18e. Métro Château Rouge. Téléphone 01 55 79 91 99. Tout pour la vente des cassettes audio, vidéo, CD, DVD, en gros, demi-gros et au détail. Antabel Productions, votre maison, votre label, Ndako ya biso moko bana mboka. 60 rue de Doudoville, Paris 18e, métro Château Rouge et Sikana biso moko. Vos albums, anciens comme nouveaux succès, vos pièces de théâtre sur DVD, le vrai théâtre de chez nous, nouveauté chez Antabel Productions, au 60 rue de Doudoville, Paris 18e, Nakatia Château Rouge. Passez vos commandes. Téléphone 01 55 79 91 99. Antabel Productions. Si ya banela kabiso po mobali ya sa kufu. Mambo yake ni bana ba. Kende na ye. So kite. Polo kwa yoli ni na lupango wana to tia lwate ngai na ko kesepite yete na babuzo ba wana. Lupango oyo mowe tiki. Buyebe ki mowe, moi ça mowe ye. Bokilo na Teresa. Mowe atiki amour. Kérosène.
lupango oyo mobwei atiki apara po moto azali mpa na ye bino nyonso bozalaka kuna butia mwana mwasi oyo ya lese abokola bana na ye bino yo wana azoloba na yo te simba na file nga nayebi te naboma yo ndoki lokola obomaki mosusu donc bayelika biloko ya grand frère na ba bavantie papa mate mbango nyonso baza na age bazana na mabumwa bakoma ekenda yo moko kende loba na bango maleba bisa fufu na ngai mpona kosama besuko na minute yao jonga boye yo jonga boye ozotala nini jonga boye ta biloko ya choisi na guerre bozoluka guerre na tata na bino bokosisa yango eloko nini ezozwa bino baprendre terre oyo botina tolo yango bozosaka na ye ça va na bamba banga comme ça le corps papa tika ye papa tika ye mon biso to azeluwe bien mere maboko likolo kosaka na ngai te bozosaka ngajaja wala nini ngosa te wala nini ngosa nazobanga patron naobanga naobanga oyo eza obanga nalobi siko kobanga yango ya boye tia maboko te bozosaka na o mosopo ya mama ndenge aza boye ngai na ye mosopo moko bokosaka na ye mpo nani nakokopesa lelo lobi osa moto mokolo mpe ejour koyoka nzala me okoyoka soni parce que osengaka mingi me naza kopesa yo mosala mosala nazopesa yo merci nzambe apambola yo so ozalaki te papa nanga nayebi te yanga suka ndenge nini okozala na salaire oyo ezala non stop merci soko nayoki malamu kuna te sanga okoyeba ngai okoma mwasi na ngai puisque na coutume na biso mwasi yaya soki yaya kufi leki kokufa mwasi aleki mpe soki leki kufi leki kokufa oyo yanga bana baza okipe namonaki bapesa yo jani c'était fainéant oyo zitani papier ya weste oyo esai nini elakani nanga mwasi na bino aza na zemi yango oyo aza na zemi teresia mobali asi akufa nayebi te soki yaya alamukaki na butu aye atie zemi oyo mais félicitations félicitations ani yani nayebi yango te avant nakenda nazaki na carême grossesse oui non c'est la grossesse na bengani siko akile po mbali di et toi pardon tata pardon donc ngala yebi soko so chamu ko seke epela mtati mukuma ezalaka telika yebisa epela mikendre po mbali afanga na yakuna tata ezalika moya epela te mais si eza sabotage dans na minute oneto zaboye c'est mec Teresia azana mokumba donc azana zemi nakangoloba na ye lokwamona laisse-moi lui ne reste pas mama mokumba ya balabala oka soni te tato ya botina nde okutela te mipila malindi pardon alomana bayaya akufa ta na libumu na fushe ezokufa naye yasa mosa pauvre totika ye atikala mpo na bana afakende pa mobali neta il faut pas qu'elle tika ye boyoka décision na nga tata na famille nazoloba chef à nini de famille yo chef de famille oui chômeur ezalaka c'est quoi laisse-moi lui ne reste pas elle commence toujours voilà maintenant nzoka nde ti mama ayaka ni awa na pa vu de loin nzoka bakoma na bango mwasi na mobali bakoma na bango kobima tika biso za tata ndoki mokumba ya di yo moto kotia zemi nde ye wana falo tia penga ite falo tia penga po otondaka te lokoso na minute onde toloba boye natiki papa kuna aoki kotika mama papa vu de loin mama na biso ko ana zemi ya papa na bino papa koyaka nanu boye explique ngai naza chef de famille nani yo chef de famille yo ozomona zemi te ya oyo abongi na ngai na comprendre patron eloko odecevoir ngai patron
Nana bangi na yo, ngai na banga na yo. Liboso kufa, nana tika mono liboso. Mama na bino ye. Mama na bino sika ye. Ye, mama na bino sika ye. Leki na bino ye. Leki na bino ye yo ye. Ye ni so semi. Zalobi. Yo obo kilo la yo. Kindokite. Sopse. Doudou RTNC2 Salelanga fiche médicale pour signe clinique et RVC Éloge na Pointe-Noire Wapiba je t'aime à 4h du matin Etienne Noël Nathalie Toye qui t'aime au limo ezala en paix Francis Kakonde Jean-Willy Bunjala Nakoma nanga misérable Marc Tabou Bandiaka mundele déstressé bolingo nanga Joey Bangato Bandiaka mundele libéré motema nanga Johnson Keto Elelise kisaka motema Jordache Prospérité JPK Canal Esupiri sengolisaka mongango ya bolingo Julingala Cœur ya bolingo et baby Oh chéri babsence eleki Lelo samedi mokolongulu aliaka mwana na ye bongo nga likambo nini boye nini vraiment ngai nakoma nanga misérable Christian Lusakweno mwana ya mawa misérable anyaka mundele libere motema nanga manzaka mundele destresse bolingo nanga mami ilela elobi engizaka motema yene eleli lengizaka loketo ye Martin Boluka esubiri sengolisaka mongongo ya bolingo Raisa Vambili MC Riga mwana ya mawa miserable bandiaka mundele destresse bolingo nanga Nicole Vango bandiaka mundele libere motema nanga Nixon Laura Tendance eleli sekisaka motema Jacques Luminuku elobilengisaka lokete esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo Salon Elo coiffure chez Makati Oli Elonga Kolo Bilanga Bling 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 Adishi Mongombe poto na poto nakoma nanga miserable Cynthia Foster mwana ya mawa miserable Irene Yimbi Meli Weidao Polo Mukandila Junior Nadine Bolingo Loriane Nzolani Narcisse Djembo Césé Pires Delis Omomo Sarah Langaya Flavie Mouki Nakomananga misérable Babi Molebo Anayama misérable Yolande Mayasi Banyaka mundele libéré motema nanga Anthony Kilandasa sur la piste des géants Eleli sekisaka motema Rote Singa Vero Mangoyi sengolisaka bolingo elobi lengizaka